beaucoup de tricher makasi et ça qui to côté mosala nzamba qui ne ko tricher papa zela na silite ya liboso wana ko tricher te wana ko dongi dila kaka za ko dongi dila bon ekufeli et pour la mosala nzambe to tshongo dongi dila bon akengela kikasi ekufeli te ko kengela ya modèle wana tso kene ko kengela bana batu na ba douche ya pasi peza nini lelo bane bele batoni na babalabala pona biso na tchaka en général parce que bana lelo bazana babalabala eza biso basali na nzambe ba pasteur na ba prophète mwana oyo aza inconscient polo bia koma mutu soki babeteli batebele ba masola vi na bango ndo mona ka mutu atangisi ma emiso bandi kolela oto moni wana na yoki pasi makasi ngai petango mama lina zotuna nga papa tozokene na telemisu na lobi awa nga pe loko ezate tikana kende ka ko chata libondeli pone sunga bana ya pesi loso ngana che libondeli papa pesa ka mbongo nanda te papa nazana ngote siko na kosala boy nakene ko yiba nakene ko donke na tricher ndenge papa wana zo tricher pone ye ko pesa kaka ndenge na yebisaki bino libota na nzambe bana monde entier chaîne ezaka kamoko na lingi to s'abonner biso nyonso na Kilongo TV Kilongo TV bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo bino ba ebolula miziki miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt papa chéri Jibin pia na leader amufu ben tunango kotala ye wapi bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur lité ya kanda okotala nga na Kilongo TV na zoloba bien Kilongo TV yenda kangi masolo Kilongo TV chaîne moko totikali nango Kilongo TV oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya façon na ko papolela ye akolapa bana na nzambe baseli ya nzambe mutu nyonso mwana muke mukolo papa mama yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo s'abonner mbangu poete otala biloko ya kitoko boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo na yebisi yo Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongola nga na maboko ya bayini banga c'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi olobi na ngai. Mesdames, Messieurs, chers internautes, amis de Kilongo TV, bonjour et bienvenue sur cette émission télé-surprise. Ici, nous avons l'habitude de surprendre les amis. On est venu à l'orphelinat dans le cadre de la fondation Rabbi Mavinga. Nos amis sont venus de l'Europe, ils ont dit qu'ils vont faire un tour à l'orphelinat. Voilà pourquoi on a choisi l'orphelinat de Selembaou. On est venu ici à l'orphelinat Cris des enfants pour leur rendre visite dans le cadre de télé-surprise. Je pense que ça fait du bien. Merci à vous qui vous habituez déjà à ce genre d'émissions. Les émissions où nous allons vers les démunis, nous allons vers les pauvres, nous allons vers les veuves, les orphelins pour leur apporter le sourire, pour leur apporter la joie.
Comme la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er, verset 27, j'ai l'habitude de le dire, la religion pure sans tâche devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Aujourd'hui, on est venu visiter nos amis des cris des enfants à Selembao. Ils sont à l'intérieur, on va aller parler avec eux. Coco Dema. Cette visite, que ton règne soit avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci papa, pasteur. C'est bon. Mais voilà, merci pasteur. Des bons messages, des dans le baba. C'est un outil pour toi. Azan de quoi la nama vidéo dans mingi. Il y a des fois, des difficultés, ça se belle ligue, parce que besoin de soigner tout, tout va malade, à ici t'arrêter à ça la moi geste et le coup là il vacances, avec la moi naïe, moi na filmé, c'est la première fois qu'il y a moi naïe, donc là on bien y a dodo, nous n'avons pas été tout bête à tout, quand je suis à Awa, là mon abord fait là mon avait place et ça moi bien, ma ligne, j'ai d'orchestre. C'est le pasteur responsable de l'orphelinat. Et moi aussi présenté moi le Banaza au sein de Zambé. Toi, Pena pasteur. Très concentré. Pasteur aimé. Non, il était à Kanda. Aimé. C'est mon pasteur, j'ai quoi le Banaza. En tout cas, merci beaucoup, maman. Maman Aline, et pour votre visite aujourd'hui. Je crois bien que c'est la première fois. Parce que vous n'êtes pas ici à Kin, vous venez à l'étranger. Et merci aussi à toute l'équipe, en particulier votre fille qui vient au Congo pour la première fois. Il y a Dodo, j'espère, c'est ça? Dorcas. Merci vraiment au pasteur. Il est connu par un nom, un surnom, Lité Akanda. Merci, il est avec nous. Rabbi qui ne cesse de crier en faveur de ses enfants. Merci vraiment ces émissions et suivi partout dans le monde. Et merci aussi à mon frère qui est là, le frère Dieu merci, concentré au téléphone. Merci vraiment. Je suis pasteur Flamme Panjou, président de l'orphelinat Les Cris des Enfants, en même temps promoteur. C'est juste depuis 2009, j'étais en Afrique du Sud, Dieu m'a fait grâce et je voulais effectuer un voyage. Pour ceux qui m'ont déjà connu, ils savent toute mon histoire. Alors, bref, 2009, je suis revenu au Congo pour créer cet orphelinat, Les Cris des Enfants. Jusqu'à présent, nous contenons 44 enfants, donc 42 plus des bébés. Et c'est ce qui nous donne 44 enfants. Nous avons la bonne nouvelle d'abord, avant de tout commencer. C'est juste la réussite de nos 4 enfants qui viennent de décrocher leur titre, donc leur bac. Et comme on s'est dit, ils viennent de réussir. Le premier a obtenu 71%, le second 69%, et le deux qui reste c'est 62%. Donc c'est vraiment un plaisir parce que les Cris des Enfants n'a pas seulement besoin de donner du pain aux enfants, mais aussi parmi nos préoccupations, c'est de les faire utiles, importants dans la société. Comment qu'ils deviendront importants dans la société lorsque nous les envoyons à l'école. Nous devrons aussi les aider non seulement à manger, mais aussi à écrire leur histoire. Lorsqu'ils partent à l'école, ils apprennent les métiers techniques, cependant ils deviendront utiles dans la société. Bref, nous sommes au bureau, moi avec mon secrétaire, pasteur Power Bantou, et on est là, toujours au service du Père, au service des dieux. Les Cris des Enfants contient de multiples problèmes. Vraiment chez nous ici, il y a pas mal de problèmes, mais on est là. Nous ne pouvons pas croiser les bras, mais nous sommes là en train de crier, et par l'aide du Saint-Esprit, nos enfants vivent. La preuve est là, ils ont reçu leurs épreuves de fin de l'année. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire. Peut-être à la longue, si Rabbi va nous poser des questions, nous sommes disposés pour répondre. Maman était venue, elle a apporté quelque chose pour les enfants. J'ai vu quelques sacs de riz, de l'huile et les habits aussi.
Mais nous allons procéder à la remise symbolique. Hein? Ah, oui. Le temps que maman va ouvrir les sacs pour... Donc il y a les habits. Il y a beaucoup d'habits. C'est ça qui est vraiment, surtout pour les enfants, même pour les petits. Hein? Ouais. Même pour les petits. Maman Aline, on fait sa remise symbolique. Hein? Ici. Voilà. Il y a de toi si tu vas donner quelque chose, non? Viens. Viens remettre entre les mains. C'est bon, pasteur? Il y a de dos. Il y a de dos, les enfants. Voilà. Vas-y. Allez. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est très bien. Vous n'avez qu'à bien t'évoluer. Faut beau. Allez, pasteur peut dire un mot par rapport à ces gestes. Beaucoup, Maman Lina. Vous savez, la charité n'est pas donnée à tout le monde. Quitter l'Europe pour la RDC seulement pour aussi donner de la joie aux enfants orphelins, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, même ici au Congo, même ici et là-bas en Europe, mais qui ne pouvaient jamais faire des choses pareilles. Maman Lina, nous vous encourageons. Vraiment, merci d'avoir pensé à nous, orphelinat, les petits enfants. Priez ou ne pas prier pour vous. Les Écritures saintes est vraiment d'après Dieu, d'après la parole du Seigneur. La parole déclare que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc il y a des conséquences. Chaque action mérite une réaction. Donc votre action posée aujourd'hui au sein de notre structure, il faut s'attendre toujours à un résultat meilleur à cause de ça. Nous vous remercions vraiment, Maman Lina et toute l'équipe. Voilà, et là c'était la remise symbolique. Je crois qu'on va aller maintenant visiter là où restent les enfants. Les enfants sont juste là, derrière les bureaux. Hein. On peut déjà aller, Maman Ali. On va aller visiter les enfants, pasteur. On peut aller visiter les enfants comme ça. On va voir là où les enfants dorment et comment ils sont ici. C'est très bien et merci à Fiston Bastien de FB International, Agence Assure. Merci beaucoup à Papa Dominique Ekele, mon homme Sakata. Merci à Papa Duval Kassungo. Ces genres de gestes, n'hésitez pas à faire ça. C'est très bien. Faites ces genres de gestes et Dieu n'oublie pas. Dieu voit. nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. nzela mosusu te na kolanda, obelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, obele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya bayini nanga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. azala na boye mwana tozokina moto eza na kamba kasi boye te aza boye aliaka mpe kosukuta aliaka kaka miliki kasi oza miliki na epaba ase na batata mena na se donc chaque miliki donc moi je dois donner mais a été donc à la fin des croissance là va voir il va pas que na commune parce que il y a beaucoup mais Bébé Daniela, ça va?
Ça va? Voilà, toyaki awa sikoyo toza na tam na moyo comme salon awa na buto comme chambre. Bana bana boyo kanga musu balali bana bana to solola te Omonde wana semote. Nani kusambo. Voilà, toyota la bino. Toyena mama, bomoni mama. Toyena mama komoni mama Aline, auti poto. Aye monte aye pena mwana ye. Mwana biso komona ye ya Dorcas. Ape Dorcas azade. Ndoina ye dodo komone pe ya do. Pauti poto ba yaki ba iba otala biso awa. Toi papa die. Ape die azali. Wapi ye? Ba die mbale. Bando ya nani? Ndoina ye? Apa be toza pe na pasteur mususu awa. Komone pasteur lite ya kanda. Boye bien. Ya oloba. Obini? Mama yota bina même no mwa loso, mwa bilamba. Mwa bilamba izakuna. Bomona ki onte hein? Na mafuta mwa sukali esa mwa bien esunga biso. Bon appétit. Boliani. Nebte mama oloba mena l'obsédant pasteur. Boni pasteur aloba. Apapola abatu. Apapola abatu. Aloba moko. Bane bana nazoko koloba te nzamba apambola bino hein abatela bino nzamba akolisa bino nzamba apesa bino conscience nayebi ete nzamba akobatela bino makambo mosusu moyena loba awa eza te boza bana nga moko nayebi bisika nini nakolobela yango nde bisikani nayebi esika na kolobela eza pasi makasi tika tata apambola bino pe abatela bino toye ko accompagner mama Aline oya uti libana mboka yende akanisi bino na mwa quelque chose lolenge bible ezoloba mutu nyonso oyo atie loboko na ye to akabeli orphelin eloko mwanu azana baboti tazo souffrir yo nani okende kosunga nzambe lolenge geste mama sali ndetu yaki to accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon, maman Aline, un mot pour les enfants. Comment vous avez trouvé? Mbote na bino. Maloba olobeza te na sepeli komona bino. Nzambe aleka na kopambola bino. Nzambe atambolisa bino. Asunga bino na bakelasi lobi bokozala bato. Lobi bokozala bato ba misusu bako diriger ba mboka oyo bato misusu bako sala na ba place ya minene bo négliger kelasi te et puis nzela ya nzambe. Bo négliger nzela ya nzambe te bolanda nzambe. Bozana na ba age mikie me bolanda nzela ya nzambe ti bokokola bokomona yemo Saint-Esprit ndenga kosunga bino. Nzamba leka na kosunga bino bozala surtout na botosi makasi yango naka na ngana loba nzamba pambola bino makambo mama lobi bozoyoka to bozoyoka te ba mikolo nde misusu bayokaka te ya Dorcas tu vas parler yes quoi kolobane français mais na lukaka mwana moko ko interpréter yo hein ya Dorcas tu as vu les amis non qu'est-ce que tu vas leur dire? Bonjour. Bonjour c'est moi. Nani a interprété? Nani? Voilà, c'est bien. Et pasteur, pour faire ajouter quelque chose? Oui, et koko sangate. Mwana oyo azoto sababoti tope bato bazo kamba ye wana za mwana yanza? Yanzambe. Ye wana za mwana yanza? Ozomona basali na nzambe ndenge bazo souffrir pona ko encadrer bino
maloba nyonso bakote ya bino nzela ya nzambe nzela ya kelasi bosalela ya yango oyo na koyoka na musika zo salela maloba wana te nga na tokoyoka na te nga na papolaka toyokani bosa selima remonto ça te soka sali mabe basali na nzambe bakobenga ngai tangu na kokoma na kopesa oya ngai etumbu discipline nga na pesaka elobi nango mama Aline nalingi te na papola mwana moko toyokani botosa bakonzi oyo baza ko encadrer bino pour lobi bozala bato. Alléluia. Amen. Merci papa. Voilà, merci beaucoup. Je vais faire parler des enfants. Qui va parler? Allez, Yaya, viens. Toi, tu vas parler. Voilà. Comment on a? Belle vie. Belle vie. Belle vie. Obi ninde bat nabo. Nabi merci na o nyos ba libiso ndamba pamula bango basila bango su ebele koleka o ba libiso afongolela bango ba porte e la zaki na mama. Ya belle vie. Toi ça pasteur a papola yo. Oh ouais ba lo bate pasteur a papolé alelo. Ale nanya lo basus. Yo yaka. Ah ba papola. Viens bébé. Allez. Yo lo ba. La comment banga ba papola bango. Lo ba so lobi bien te pasteur a papolio. Nga lobika Ephraim. Ephraim lo ba. Nga lobika ke mama oya yeli biso biloko oyo apambula akende suba mboka o ya minene nzamba bakisela o ezangi. Ah, lelo mta papola zate bana bazo e diplôme. Yo po lo ba viens. Yala kasi pa nga lo ba yaka. Allez. Yo comment on est? Comment on a Préfina? Préfina. Allez, yo lobi ni. Na lobi we. Jamba pambo la bino, abakse la bino, yebele eleka, afongole la bino pe ba porte. Merci à Préfina. Bana bazo diplôme. Ya. Na yego luga mno bochanga poudre bo monani te. Zo cadeau na. Nani susu? Ouais, monsieur. Yaga, yo zo combien? Où ça? Yo comment? Yes, c'est fora. Vous avez combien? 71. Ah, 71 na biochimie. Commercial. Commercial. Zo cadeau na. Félicitations. Bo c'est ka cadeau pour quoi ni? Wapi mtazwa kisusu? N'importe c'est bon félicitations. N'importe c'est bon cadeau bon pana. Tu là bon cadeau. Zula ba un 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 cadeau na bango. Allez. Zula ba un cadeau hein. Allez. Betela nzambe maboko. Coral. Allez, biso yo zogé. I nde. Monter.
ténor. Betela Yesu maboko kolo Yesu kwa lokwa muyibi tobongola mitema wana message ba pesi na ntum na bango. Merci beaucoup bako terminer biso to kena biso botika bien hein? Voilà, merci beaucoup Coco Dema. On était venu donc à cet orphelinat les amis, les cris des enfants avec maman Aline. Je pense que vous avez vu comment ça se passait et c'était pour leur rendre visite comme nous dit la Bible dans Jacques chapitre 1er verset 27. La Bible nous dit la religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. Maman Aline, au même moment là-bas. Nakenaye. Oh. Nazuye. Nazuye, nakenaye. Tozo ngani na Belgique. Ça c'est très bien. Voilà. Et bato konyego yembo zola bankunga et ça bango bien et ça kitoko mingi. Pasteur te akanda omoni eselionde. C'est vrai ça yo mawa. O mesango papa melo to monyo na mawa. To kendaka mawa penze ezana motema. Comme nous sommes sur un reportage na ça lelo. On voit pasteur te akanda zaki to sisana ye et lelo na monyo zakanda kana te lelo quand même mawezu yo. Vraiment eza dévection eza mawana kanda ndenge ezosangana ezosala eloko moko ya mabe makasi na nzoto na ngai. Mawa ya nini? Mawa ya komona bana bitike bazokemba bazosufri mpe na félicité orphelinat oyo esika toza awa les cris des enfants yawe nzambe tata pambola bango parce que bazosala mosala ya kitoko mpona kosunga mboka na bango mpona kosunga nation. Siko ya boye tolelaka bakonzi boza wapi baye boza na mbongo boza wapi bonso kanda siko ya landa te papa na ngai na loba mwa moke na silisa oza na posa ba voter yo oza na posa okoma mokonzi moko songolo okoma député okoya obandi ko promettre bato obandi ko loba ba n'importe quoi tokozwa pe maboko na biso tocheyo fox yango wana ozwi obimi mo papa molia babimba député ba papa Mpson Tingi Pululu babimba député ndenge ba Eliezer babimi ba député oui sikoyo bokomi bakonzi bokomi na mbongo pona boye bozoloba nini ata biso moko ata bino moko tozo continuer boye ti wapi. Mais pasteur yo yebi bango pourquoi ko ke luka bango to isa bango ki basunga pe ba nazo luka bango mais nazo kuta bango tra bandaku na bango bango bazana ba garde du corps bazo tia ba soda na ba porte na bango ndaku ndoko mona soki nga na komi wana bazolo bazate po makamu nazo lingana kende ko expliquer bango yango ozo mona foko yeba peuple nyonso azwa quand même mupepa bien atako na compte azana compte ya malongati mais quand même azwa mupepe ya bien compte bancaire ata na compte bancaire azana elo côté mais quand même azwa mupepa bien pe tozo pesa conseil boye soki lelo bana baza négligé eza pe moko ya biso baboti conseil toko pesa eza nini eza na bato ebele po ndenge tozo mona bana boye ya beaucoup de personnes o bazo sundola bana bazo bwakisa bana mais na minute ope ebele na bangomba mangengenge bazana kati ya libondeli nous sommes bien pasteur o tsamona batu bougie o policier butongoli ma mungwa o mwana ndo wana ba collègue nango batumbi mboka o babomi mboka makasi ya pasi eza nini yaya mwasi yaya mobali soko yebo tia zemi moko quelque part esengeli na yo o encadrer zemi wana tikino mwana wana kokola o batela ye parce que za musala eza devoir na yo esengeli osala ya pasi pe eza nini lelo bane bele batoni na babalabala pona biso na tchaka en général parce que bana lelo bazana babalabala eza biso biso basali na nzambe ba pasteur na ba prophète ba tricher ba pasteur eza kitoko te mosala na nzambe akende ko tricher papa zela na silite ya liboso wana ko tricher te wana ko dongi dila kaka eza ko dongi dila bon ekufelite et pona mosala na nzambe to tchonko dongi dila bon akengela kikasi ekufelite ko kengela ya modèle wana tcho kende ko kengela bana batu na ba douche zela te papa na silisa tala makambo ezoleka lelo
yaya mwasi yaya mobali esengeli na yo ozwa conscience tala modeli tozo kendele tala lolenge aliri tozo kende nango mosali na nzambe lelo kaboli famille lelo bana bazotelengana bazokende koyenga tala musala ofelina azosala mpo na yo muto kabolaki papa na mama na bana lelo oyo muto azosibiri bakonsekansi eza ofelina papa eza facilité mwana oyo aza inconscient mpo lobi akoma mutu soki babeteli bato ebele bamasolo vi na bango nde omonaka mutu atangisi ma emiso abandi kolela oyo tomoni wana nayoki pasi makasi na bandi komituna question papa eza na bakestion ebele nga nalobaka boye komimona nanu oyo oza te banda komizongisa na etape ya mwana wana ya mokie mituna bakestion soki yomonaki papa na mama basimbaki oyo babokolaki mpo ozala lelo ya beaucoup des enfants bazosouffrir quelque part tika nzambe apambola mama Aline mpo na ndenge akaniseli bango ngai mpe ntango mama Aline azotuna nga papa tozokende na telemisu nalobi awanga mpe eloko eza te tika nakende kaka kotya ata libondeli mpo na esunga bana ye apesi loso nga natye libondeli nanda te papa naza nango te sikoyo na kosala boye nakende koyiba nakende kodonke na triche ndenge papa wana azotriche mpo na ye kopesa teza kotriche teza kodiongilila kaka boyeka mwa kude sikoyo naboyi te aza mosali na nzambe nasepeli te na bato nyonso bapiblie mosali na nzambe azotriche botika ya triche papa tolobela makambo ya triche ya mosali na nzambe te tolobela makambo ya orphelinat te provoke yango te tolobela makambo ya orphelinat mosali na nzambe ya triche mbo eza mpe kotriche eza kodiongidila kaka bomona baorphelin bomona bana oyo bazosouffrir makasi na kiti apamba te mpo na yokaka awa na sango mosali na nzambe power papa flamme nayokaka ye makasi mais nalobi te nga mpe lelo funa ya komona problème te pasteur makambo ya tricherie tolobelamo prochainement kasi yango na biboye mpo na tricherie mpe eza mabe te atriche na ye mpo baoyo mpe batriche te basali mpe eloko te na mboka bongo soki ye atriche nde akosala eloko tolobela yango nsima papa voilà merci beaucoup à Coco Dema qui est derrière la caméra merci à Fiston Bassène de FB International Agence Assure merci à Dominique Akele mwana musakata mutu mbongo ebele Patrick de pana maboyimbo papa na China mosuni monene ya mboka na biso na banzi ke omoni bana mutu mbongo ebele papa tangu nazoloba atam c'est-à-dire atana minute au gouvernement kabelinga mbongo na koleke na mbongo te Patrick de pana maboyimbo papa na China mutu mbongo ebele papa lisungi na yo ekita to ya kotikela bana etike papa mutu mbongo ebele nazolela ekoki papa na yo ki pasi makasi papa tangu na moni bana bapesa katanga na ya kata kotika katana zene loko kobakisa te mais et combien de temps na ye kotika na chena losina lisomboli mais soki ne yo koni na place momo koko so ezali esengi donc okosani te papa okotriche pona nini tolobela merci Coco Dema on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV nayebisaki bino nini bosabone na Kilongo TV nanu bilenge silite oyoki elengi wana eza avant goût s'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV na banzi toyokani oya koboya Kilongo façon na kopapolela ye akolapa